Mbote na balandi nyonso bazili baku ya kolanda biso na Chantal ya Nzambe TV. Ezanga ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Ndenge kaka na lobaka. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Lelo tozana elubu na biso elambeli ekeseni. Elambeli ekeseni. Boko découvrir en haut tout au long de notre émission ce qui lelo nani azolambela biso elubu ya elambeli ekeseni. Na kozanga te kopesa matondo na tata Nzakomba akobombaka biso obeto kobika na ngolu na ye na kozanga pete kopesa susu matondo na maman Chantal Mayende la sublime ai maman Chantal Yende Pumbu motema batu ya papa Joseph Kanda Peti balobi toujours maman moko o adopta Samigra Amba. Je dis aussi un grand merci à Montréal Maslo Mambote balobi image c'est dit waouh, c'est dit waouh, c'est dit waouh. Ndenge kaka na lobaka lelo tozana mama top wato akolambela biso lelo elambeli ekeseni tango na lobaka elambeli ekeseni mingi ozi biki na papier ozi stylo na yo pardon na papier na kaye okomaka parce que elambeli ekeseni po cuisine to elubu eza monene makasi mingi ozi biki stylo na yo obandi konote ndenge mama top akolambela biso na bosani te kopesa mbote nanga na bayenyoso basutenaka Samigra Amba de loin et de près na ba conseil. Là je cite balobi son Altesse elle riche diavoire le grand prêtre de la décennie na bosani te Olivier Songandila depuis Lubangu na kata Windhoek perpétie ya Willy Musheni. Joyeux anniversaire à toi mon ya chéri Pisco Bokolo depuis Luanda. On est là toujours na bosani te DJ Overdose John Cashmon Yangande Konaleli, na bosonité lisusu Charles Pumbu, Charles le lion de la tribu des Jida, les jeunes millionnaires. On est là toujours. Ndenge kaka na lobaka, Montréal, si tu veux même langage avec moi, balancer biso toleka. Voilà, merci beaucoup Montréal. Maslo Mambote. Mama top, mama ni mama top wato tumonio awa. Elambeli ekeseni lelo obongiseli biso nini na balanti na biso nyonso ya Chantal ya Nzambe TV. Bonjour d'abord. Bonjour, ça va? Ça va bien maman. La monio lisu bonne année. Vraiment bonne année malgré tokutana été na janvier bonne année. Tout ça kana année yango. Vraiment. Tout le monde a été tout bika bonne année. Merci beaucoup pour avoir pensé dans lisusu na pesi maman Chantal ya Nzambe mbote. On pense qu'il est sous pour nous inviter dans le plateau nae et kolamba ekeseni. Na kolamba ekeseni na biso alelo na zolamba épinard na mbisa kokauka. Épinard na mbisa kokauka. Na kotumba soso na mopanzi to kolia ngona fufu. Cuisine lelo yango wana. Elambeli ekeseni tomoni déjà awa elambisi ya moto moko ya kokauka. Au préparer les biso déjà be épices nini po oyo to moni déjà so sala épinard na biso to moni pe soso olobi o kutumbango. Je crois bien mbisi na ngai yango wana mutu no so omona ngo na somi biloko na ngai ya qualité po na linga qualité nga na mona kisanga ni na lokele tokola na qualité ce qui na zolia il faut sentir que mutu aolia ya bio ya kobondela te donc nasombi mbisi na nga ndenge ezotala ngai wana nasombi yango ya $20 ndenge aza wana oyebika wenja mikolo oli otondi te okota na ranger ya mbisi ya kokauka te nasombi mbisi na nga moko 10 nasombi yango 4 nani 40,000 esali nga $20 nde nasombaki mbisi na nga na sombi de soso na nga ya Wilkie soso ebokoli biso banda bomwana toyeba Wilkie toyeba Plivera eza bapuleni oyo te ye mikolo oyela biso na mama malade na sombi matungulu na nga tomati na nga ya mbuma ndembi na nga na sombi gu na nga muscade ai na tomate ya boîte je crois bilo na nga na kosalela yango na ba ingrédients na nga nyonso yangwane kokoka na soso na ngai kokoka pe na épinard na ngai et puis pilipili na côté yebika vitamine C makambo vitamine C nde makambo donc à côté quoi
Donc lelo toza na épinard. Toza lelo na épinard na mbisa kokauka. Toki lelo na bio. Moi soso na biso kotumba boko la biso. Mutabungi wilki azate. Na sombe pe point mikete na sombi point 13. Po na ninga na ngai obondela te. Po émission na ngai makitoko moto pe alanda à suivre en c'est un peu ça na bossa na télé mes amis de Mama Top maman na nga bis mondela force tranquille ba maman na nga yo ba terre nga d'une manière et autre pourquoi pas Tété Yondo moi na lemba tongo na pesi mbote na Sylvie akaki mo Nzambe passeport rouge fio atika avion na défaut 5 continent baksela inango alonga nzala na pesi mbote na nga na Marianne wana ange na nga Nzamba tindeli ngai le mama musulmane moko malama solo la ka mama social mbote na nga na mama na nga bébé mafulu wana les amis de Mama Top pourquoi pas Nancy c'est ma fille à moi na bosanité Yuyu Belmira wana baya oyanga du cœur Yuyu Belmira na moni bongo yemoko Émilie mon général la bosanité Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique la bosanité Angelou central donc wana baya oyangai ya motema bisika motema top elalaka les amis de Mama Top je crois bien na utiko ko sala épinard nanga yango na sisi ko sala na sokolango très bien pour Izalarana Bazelo et surtout toi na période ya mbula mabele ce que ezo zwa ezo pumbwe et côté la rabiso na ba bilanga na biso et baby c'est la rabiso ba matiti na biso sans plus tarder to continue musala voilà la chaîne qui nous informe comme Tolamokina Tongo Tomone Nouveauté Chantal Nzambe TV tout le monde est en beauté une chaîne qui nous informe toujours actualité chaîne Abanamboka Chantal Nzambe TV Malmal Ndunda baskola ngo combien de fois et ça dépend netinga la monnaie nainanga et à on a zéro mais pas tellement donc banara ko sukono malembe temps on senti que mainanga est commis propre et na moni échanger couleur na saini na tiki mais normalement ndunda befo sukono ta 3 fois ata 4 fois zéro etikala na C c'est ça ba ils appellent la net ba michope mike na épinard te na mina biteku ya nga na elanga na mbula na banga roliango alinga banyama mike trop ba o te biteku penza biloko na biso akala wana biteku yoka kombo biteku kombo kala voilà toko baraka moi question mo ya songi Mama Top déjà saleli biso azolambela biso mbisi faut bilomo bomo na Montréal faut vraiment zoomer vraiment mbisi wana mbisi o babaka mbisi Mama Top o déjà za mbisi ni mbisi oyo babengaka ngo mon pongo voilà mbisi azaka na musunia bien donc Ocheli papa na mesa boy papa Zolia alobi vraiment madame merci au moins mon bal sera lié alobi maman merci c'est que au côté penza bi à part dans nos coton c'est qu'à sentir qu'à lié aller bien voilà c'est merci na mon bal malamu oza reconnaissant hein façon merci bio na bio épinard na mbisa mopongo na soso kotumba Montréal lelo vraiment torolia kitoko fufu wana baba ya ba Congo ya bazaïr na soma epina ya ba Congo et puis na semoule wana pesa nango fufu ya nango na palais quoi soma penza saki ya pembe na semoule ya jaune ya mufoude là je salue maître Ansel Somokondi balobi Ken Mosengo depuis Waterloo l'homme à Mercedes
On est là toujours à Tokozela. Yo, je salue aussi Maître Zaraman, Champlain, grâce à Kabangu, Maître Zoa. Je te salue et bon séjour au pays, à les jumeaux de l'X, Blaise Tamboué, Alain Tamboué, de la part de Charlène Moadi Tamboué. On est là, Maman Top, moi, biso tozarana, moi, songi, magrozo lamba, tomoni touro, botikali. Nini? Qui est Belgique? Oh, en tout cas, Makambo. On sait qui, hein? En tout cas, tomoni Belgique et Yindi. Biso toara toto abapandisa ngoto landela tomoni ka Belgique et Yindi toro. Yindi na. Voyage Belgique. Parce que ça me combien de fois maman ça la casting né moko. So raponi batu na so ba bengi OK, so ba bengi te ko za la presser on dit m'a présenter. Le quoi benga ngate. Moi na za la presser on dit m'a présenter. Mukolo ba benga na za presser on dit m'a présenter. C'est ça. Era na ngwe lo kwa wele la teo mutakendaka akelo ba mabe pona muninga ake kase muninga te ezala bon te. So ba bengi OK, so ba bengi yo pété. Ovandi ozeli mukolo ba benga. Bon. Biso tozwaka makamto ya nango po tomona mama Top afandaka na first class vraiment na mama ni mama. Baloko ko ton selanga mai. Kasi ngwana neti ndena kinaka wana. Et c'est pelisa qui est au vanda bon to vandi. C'est ça. Et on a un problème moko ya bino ndebo ngomona ngo grave. Baka ngo lo grave tout. Non quoi bata TV bolinga ko siemisa ba makambo. Kada to kuma tala bino ga. Comment boya bino. Comment boya biso. Pardon. Comment boya bino ko lobeleki. Songi. Taka bino. Pardon badji. Biso tozwaka makamto ye nango. Tofonde eti o tofonde ke. Bofondaka. Oh misabio azo kase baninga ezaka ide nani. Ida mutu te bino moko. Tomona kaka po mikolo ezakaka mam se muta ko kendaka na ishoko kona Vincent Toulouse na pesi bon séjour place baza na Belgique na mama ni mama. Omoni bango kuno yo omoni na Belgique. Omoni Vincent Toulouse a ishoko ko si la bisale. Etanga mai bakende eza bongo. Na fin du monde dit. Est-ce qu'il y a fin du monde? Non. Quand des basala ba polémique ezaki place ya bela bakambo on peut. Na ngo bata mokili alingi na bango ko loba bon. C'est que na bango pe le temps ba loba na bango. So que tanga mako kini maman OK non so tanga mité. On vend kaka problème ça. C'est ça. Surtout ça na biso. Voilà, moi qui songi tozongi na biso. Mama Top azo sukola épinard na biso, voilà. Voilà. La soko épinard na ba ki fona mona mai na ngai eza propre moni mai na ngai voilà sikoyo na moni ke épinard na ngai et ça nini eteli na okata ye pe mike te po épinard akondaka lokwa zoba kondaka na ye pamba ato moni ebele ndeni kozala na confiance na ye te asilaka na ye na nzungu lokwa problème. Oui, bonjour papa. Okataka na mesure. Okataka ye na mesure kwa pesa ne pété. C'est ça. Nikolo bata théâtre bo pemi actualité sauter. Oto ki mabino. Boki mabiso sonde. Bolé ko tia na conflit. Bino moko obia biso tozwaka makambo bino moko bosala nde to yaka kosala analyse. Bato ba yela bino so ba yeli bino. Botunika ye moko bolexé na émission ti.
boyo likambo yo oya kolobela biso lobaki eza boye yebisa biso ce qu'on a public est-ce que lobaki eza ya solo ezala ina ondeni oyo kaete mais so ba oyo yebisa bino ngana ba coulisse ya lokuta baba ta lokuta bata keto bata zuwa eso keto bata zuwa bata keto. Donc mon théâtre niveau nini komi pe niveau nini ezokendele théâtre na mo bien o théâtre scène théâtre na kitoko eke na mo pe ka batunde bono mo bomilingana ate bo bino ba chroniqueur bino so ne bolingana pe na ba misu bolingana tete bon na misala binele catégorie nyonso eza na batu misu balingana batu misu pe balingana kate nzambe ekuti ye mona lola kuta incompréhension botamaka bongana yo ezalaka nango partout. mopongo na biso sukola après otiango na mai ya moto bien ka dépendant na opeka na ndenge elambeli ya moto tokisango na mai ya moto tokisango mpo elemba moke okati tokisango na matisa na épinard na ngai atokaka épinard eza bile ya bakonzi légume ya bakonzi épinard ya biso nyonso ya biso nyonso biso tozolia ta moto na ndenge engali en tout cas encore yeba kokonda lokola ekala mosusu atokaka nango wana voilà. Voilà, ça continue. Sinon, abonnez-vous massivement. Hein? Massivement. Beau s'abonner. Bah, abonnez na biso nyonso ya Chantal Yanzambe TV. Au bozo landa biso. À ce net moment, vraiment. Beau s'abonner. Mingi. Beau s'abonner. Docteur, Dieu merci beaucoup. Le papa n'a pris Arthur. Mobalia Batuya. Mama Isha. S'abonner. Elvis Baye Bate. On est là toujours, hein? Balobi la Cléopâtre de la presse. Tozana toujours sa migra amba. Et l'ambelier Kesseni, Binomoko, Bozomona, Montréal, ça tourne. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Yanzambe TV. Voilà, tout le monde est bilan na biso de Jésus. Ambit na biso ya kokauka Mopongo. Mama Top azotokisa ngo kaka mwandambu. Tokomi na étape ya soso. Tokomona ndenge azosala. Oza gaucher. Moi si babani gaucher kaka. Ba gaucher ya. Likona ngo loko bakise ezate. Naka ba gaucher. Sani. Esenga ika boye papa beta watu abeta lembi. Mais et là, papa a réussi ça que ça y est, na comment on à droite. Na comment on à droite. Comment on à droite. Babi Mama Top, ni ko la te na ba TikTok wana osa challenge. Bon TikTok on ba tamba ba chinois ba sala. Qui fwendene Azamta ferret. Ah, ozala Gaulois. Nazala Gaulois pe ana lela ferre na Gauloise. Na héritier Watanabe Mabe. Wata ba salutation. Star. Ngalinga héritier na Watana ferre gol. Batnanga. Ngalinga ba ma casse pour bamboko pete ba kabaka. C'est ça. Bisla na bisigama yetu là. Wana ba warionde
basali nini lote bonga lobi nini tika biloba loba amutu ape biloba loba lobi lote lobi otie 1 point nini baosatake na yo etali yo oluka baproblème oluka barankine toluka barankine te wana obandi ekomi rankine te moto azalaka na préféré na ye ndenge olobi opréféra osepelaka na fere oza fani ya héritier bao mibale to torino ya tembe ya moto na tembe nalingaka jeune na makasi babi né pour vaincre né pour vaincre nalingaka ye moto na tembe il faut affronter tout qui ne risque rien à rien stade no moneka nde ya nani ya wata malgré mbula déranger mais la fin il akisai kake aza moto na tembe elonga yalaika po bato plein ya dégâts wata garçon social aliaka na bato akabaka maboko pete ye wana héritier watanabe alaki biso su stade okosala remarque nini abongisa mpona stade oyo alaki biso susu par rapport ya stade oyo aaméliorer soni mato babi stade oyo asala empiaka asali na empiaka te wana bato bino basongisongi bato azuwa bato aketo nde booloba basali na ezuwa te yo monaki stade te mbula ebetaki na bi mbula ebetaki fali na bato bapandopola na mbula non est-ce que date n'a pas pour nous il y a le 25 stade naïe d'arranger à responsable ba homme responsable mon a été ma famille d'arabe homme responsable to ba se respectaka kasi ba pour la boule te on s'est emboulé si là après ba on va ça nini ba kota c'est ça ba to kota ki na bango mona ba to mukie tu atana be motona tembe papa social ouais liaka na bato pardon, pardon. Faire pas la kibiso stade à Kaladming. Les padres. Bon, il bigat. Baton autant ba combo les balans ba meilleur chanteur. Ma meilleur chanteur. Tondi sa martyr. Oh, ouais. Bon, tondi sa martyr on a faux dans la mitou mi balé. Comme tout morot. Cassé. Tonda non. Ba tout. Otonda ya. Otonda nango tonda bawera basala ba plein moko oyo ti lelo moto akoka olongola plein ya wera te yange papa chéri na moto olongola yango aza te aotikala mpe ozala te wana bambiaka te wana bapapa c'est ça sa esoso na nga nazolinga na babula nalongola salité on a zappé un salade ma photo wapi c'est ma futa batte on verra pour avoir la libane tokomi étape ya soso bepice nini déjà otie mpona kosaisonner poulet na biso tozotumba lelo en tout cas nga na saisonné yango nake litungulu ndembi jimbo simple muscade ail donc na tomate ya boîte moko po apesanga mwa couleur oyo naza nango besoin natie goût béni natie yango mpe goût béni sikoyo nazo lembolisa yango de façon ntango ya kotoka alata akota na baingrédient nyonso na kati voilà elambeli ekeseni dans mutu na mutu misu mpe balinga na bango ba trop pas beaucoup d'épices misu mpe alinga ne baépice eleka mpenza bon eka ndenge olobi elambeli ekeseni neti nga na déborde mpenza baépici te natie na nga kaka babiloko na ngai ya ndamu na mungwa ntango ekotoka epesa nga résultat oyo nalingi neti ndembi ekotisanga mwa sola bien litungulu sola bien ai epesaka elongolaka mwa bazei natie muscade natie jimbo simple mpo elongola zei ntango soso na nga ekotoka
ti ekomaka na niveau nga na lingi ale na kitisi yango na tie na mai po etoka eza soso ti il faut etoka ale ekota mungwa ekota ba ingrédients ale et après na sani na tumba yango pona ko tumba yango ya mobeso boye te eza kwisi te tokokolia yango te tie belino epombwe kia makasi. Voilà la moni pe ba ntungu na biso ezotoka déjà. Kondi to alembaka na ye pamba monero na zone voilà na ngai koki nakitisa ye amatisa soso c'est ça toki la chaîne qui nous informe. Tout le monde en beauté, une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantalia Nzambe TV. Maman Chantal, Chantalia Nzambe TV. Kitoko, émission ya Kitoko, Kokota Sena Chantalia Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantalia Nzambe TV. Comme les bino bilili de Sika, Chantalia Nzambe TV yangoyo. Chantalia Nzambe TV mama. Shena bana mboka yangoyo. Partagez, abonnez-vous. Chantalia Nzambe TV, Shena bana Nzambe yangoyo. Mama, Shena bana mboka. Chantalia Nzambe. Matea kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantalia Nzambe waka mukome poso na ya Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Oh penza olambi vraiment mbisi otie épinard po mbisi eleke bele. natokisaki yango lesiko nasali nalongoli bamikuwa nalongoli nde ezalaka kaka yango oyo nazosopa nakati ya nai na ngai nakati ya nini ya épinard. Voilà. Anteta kuna soso na ngai ezotoka ngai awa osali épinard na nga ele bakisa makala. Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantalia Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantalia Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantalia Nzambe TV. Matea kitoko, ba émission ya kitoko, kokota sena Chantalia Nzambe TV. Abonnez. Oyo épinard na nga natia ina mbisa kokabuka, natie boîte moko ya tomate, natie na ya mbuma ya tomate ya mbuma, nakati ndembi matungulu, atuti ai na pardon mungu wananga ponde la banaka kokani jusqu'à ce que na mone ekotia na tie mai avec tout ce Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamuki na tongo, tout
Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo ye baba sango yamboka, kotana Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokota sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement. Voilà. Épinard nanga. Na kalinga omwanda mbukaka, hein. Allez. Na chemai. Na mbisi nanga. Na otika ngosko etoka. Ndenge na sangisa ki na tomate ya mbuma. Na ya boîte. Na ail. Na litungulu. Na ndembi. Na jumbo simple. Na muscade. Na kalinga omwanda musikoyo na inatika oma mai na che etoka muke et après na chaki huile ka muke hein pour ba huile ngo ekoma nango mawa trop nde na koyeba ndeni ya kokitsa ngo na tiki yango à suivre. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo ye baba sango yamboka, kotana Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokota sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemeli bino bililinde yasika, Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV. Partagez, abonnez-vous, oh, Chantal Yanzambe TV, chaîne Abanamboka yangoyo. Mama, chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe, oh, aye, mate ya kitoko, ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso, Chantal Yanzambe, oh, alalale, Chantal Yanzambe, Chantal Yanzambe TV. Voilà, commentaire vraiment ya kosala ezate balandi nanga ya Chantal Yanzambe TV. Mingi to s'abonner, to liker, to commenter, to partager. Yango nde kosalaka force ya chaîne na biso Chantal Yanzambe TV. Maman top, moi balobani, moi résumé car moi mukie. Tomona kindengo banda kinda épinard na yo ndongo banda ko sala osukoli yango donc ngana sala commentaire ya osala te mais ndeko moko azibiso na retard osala ki yango ndenge nini poto koma na fin et o tia biloko na table awa nasombaki épinard na ngai et après nasokoli épinard na ngande nasokolaki ensuite 3 fois. Nasokolaki 3 fois nasombaki mbisi na ngai na katikati épinard na ngai lokola ekondaka na kataki yango minene ala après natokisi épinard na ngai naboyaki kokalinga yango yango moko tokalinga yango mpe ya des fois na batomate baingrédient voi naboyaki na bino kokalinga yango na mbisi na baingrédient nakalingi na yango esika mo namoni épinard na ngai ekoki na yango ale nakalingaki yango na mbisi na baingrédient nzela moko namoni ekoki na tie mai natutaki mungwa na ngai na muscade na ai na tomate ya mbuma na chepe na mwa tomate ya boîte pour epesa mwa couleur boîte moko na yo tumba soso nanga na panja soso nanga na che tomate ya boîte na che litungulu ai jumbo goût na che goût béni na che jumbo simple na che pe muscade na nani na saisonner yango ensemble na che mwa mai na tiki yango etoki je crois bien soso nanga aza na difficulté te ya kolia epo alembi bien donc sikoyo na tumbi eto na sisi ko tumba e fufu pe
et zo lamba ma déjà je crois résultat bloco na nga yango omoni mbisi na nga na eloko nini épinard na soso na fufu résultat pesi biso yango tonto kota na mesa sekoyo gorge pe apesa biso lisu résultat. Voilà, biso déjà bon appétit déjà pour te lingitolia mama top alambeli biso épinard atie mon pongo faut yoka elambeli ekeseni mama top to comme na biso na suka ba dédicace na yo batu na yo ba koma ya biso ba s'abonner na Chantal ya Nzambe TV vraiment toza na yo tolobi mama top alamba elambeli keseni s'abonner kande balobaka na Chantal ya Nzambe bo s'abonner bo like bo aimer za malamu mingi vraiment après c'est mbote dans la grand frère dans Alpha Lingue première lettre alphabétique de maman Ebso Micheline Rachidi bambote na yo bambote na mama Rose Bombula mayaya chérie bambote na maman Lili Mavinga grande sœur propre na kata Amiens maman sociale après c'est mbote dans les sous na batunyo so balinga maman top les amis de maman top nyonso na pesibino bambote bisika boza je vous aime tout ça a besoin à atteindre nga ya rara zo numéro ale kota na les amis de maman top au bana rejoa mabanga en tout cas na souhaiter bon appétit na biso nyonso pareillement merci voilà là je salue balobi Lydie Sengele, je te salue. Je salue aussi Exosembembo. Exosembembo. Mimi Mambote, je te salue aussi. Les 3 Canadiens de l'X, Bon s'abonner massivement dans Chantal Nzambe TV. Je dis un grand merci à maman Chantal Yende Pumbula sublime, balobi femme forte. Motema Batuya, papa Joseph Kanda Peti, à toute la famille Pumbu, na Bosanité DJ Overdose, John Cash. Jonathan Pumbu, je te salue. Je salue aussi Charles, le millionnaire, Charles Pumbu, le jeune millionnaire, le lion de la tribu de Jida, je te salue. Je salue aussi Merdi Caroline, bébé la joie de Mayende, champion béton, Rodrigue Ibanda, voilà, ya Willy Moucheni, 00243. Voilà. Héritier Watana, Bestar solo, musicien, Akaba, collègue, musicien, Nyonso, la Bossanité, le padre fait rigolo. Voilà, Totorino Tembenga Pela Pesio Bambote. Donc, Balobi martyr Oyo, il y a 2023, ça va Inda, donc, Rosala. Toujours, Talarayo, Totorino ya Tembe. Dans les bons. Je salue toute ma famille. Hein. Là, je dis déjà, joyeux anniversaire à son Altesse, elle riche diable, le grand prêtre de la décennie de prix Londres. Hein. La bonne sanité, le sous docteur Dieu, merci beaucoup. Le papa la prince sortir. Joyeux anniversaire à toi aussi, à toute ma famille. Je salue mon fils Chrismi Mavung. Je dis un grand merci à Montréal. Hein. Image, c'est du waouh. Toujours, on est là. Abonnez-vous massivement. Pas trop de commentaires. Malabino, Tokutani, Balayasima. Bisous. Bye. La chaîne qui nous informe. Comme Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Nzambe TV.